Bonjour, 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 bon déjeuner, bande kolanga, bon déjeuner de ce matin. Bambo tebele bisika biso bizu bino, zambalola aebako, pambola bino, bande kolanga, bisika biso bizu bino, toute tendance confondue, bozala bien, esengo na katina banda na bino. Bande kolanga tozali na bon déjeuner, oyo toyaka nango pona kolamusa conscience. En tout cas, bon partager, bon s'abonner et belé, bon team dans la page na bino, bon team dans le bandeko basi, bandeko nanga lelo, toujours sur la makambuya bandeko basi, vraiment bandeko nanga 1 minute ya nazo zongela bino, nazo loba na bimi un peu na caméra mais nazaka pembeni na sala wa eloko moko ya mbangu mbangu. Voilà bandeko nangai toye na lombango na moni vraiment ke naza na mwa retard lelo bandeko nangai toye kosolola likambo oyo ndenge nini batu après le divorce pona na yebisa bino déjà ndenge nini mutako ozwa ba décision pona koma na divorce comportement nini mwasi surtout biso basi d'abord après tokoya pe na oyo ya mibali oyo ya mibali tokoya nango après le divorce lelo tobeta na osete mbangu comportement nini mwana mwasi akozala nango mama okozala nango après le divorce bandeko nanga totalaka mpe bandeko na biso mindele ndenge nini bazalaka na ba famille na bango après le divorce biso bandeko nanga tobosanaka ba bienfait parce que mutu bandeko nanga ntango tosanganaka bolamu ezalaka toujours ata tokabwani bolamu ezalaka kaka tozwi bolamu nyonso tobwakaka tozwi mabe totie liboso comme si kutu oyebaki mutakala ya mwasi wana te, comme si oyebaki mutakala mobali wana te, comme si un jour bosekaka te, bopesanaka bizu te, bosalaka échange ya salive te, ya basoyi na bino te, bandeko nanga tokomaka na bomoko, soyi eza makila, nyonso ebimaka na nzoto na biso ezalaka na makila, même oke toilette eza na makila, même si osubi makila eza na kati, soyi na biso eza na makila, miyo na biso eza na makila, eloko nyonso ebimaka na nzoto na biso ezalaka na makila. Tango osangisaki na mutu wana soyi osangisaki na ye nzoto oyo nyonso osangisaki na ye nzambe bosanganaki deja nzoto eza ya kosangana bandeko nanga so okende hôpital bakoyeba na mikuwa na yo na nzoto na oki obimaka na mobali te bakomona na kati na yo bandeko nanga ezali elakisaka bakoyeba mibali nyonso obimaki na bango me ndenge sikoyo biso tokomaka baennemi oyo biso tosalaka après le mariage bandeko nanga eza mabe mingi même baconséquence ezokita epai ya bana na biso bano tozobokola na poto awa même na Afrique kutu na Congo na bandeko na biso divorce eza makasi mingi te mais awa na poto bana ebele tobokola bazali babombe ya retardement lobi bana na biso toboti bakoko na biso bakosouffrir na bacouple toya kokoma ke bacouple kozala lisusu équilibré te tosala makasi bandeko nanga eza pasi kodivorce eza pasi komona mobali surtout lelo na olobela basi ndenge bamibali bakongole basalaka boswani te tamsu eloko te msukutu na mbongo na yo akeyaki bana mwasi mosusu asali babétise tamsu abimi na camarade na yo abimi na tel eza facile te mais tozala na makasi totelema après le divorce bandeko nanga kotia haine te longola haine bandeko nanga pona bana bolongola haine yo mama mutozala na haine yo mama yo mutozala otelema na haine olinga papa mona bana te bandeko nanga longola haine tika makambo wana obotaki bango yo moko te epuis obotaki bango ntango bozalaki na commun accord bozalaki bien bozoyokana bosangisi nzoto boboti bana wana ntango esimbi te likambo ya bana eza te loba papa ye moko abwaka bana bapapa bazali bairresponsable balinga kofuta pension alimentaire te balingi kosoigne bana te balingi kozala na bana te loba ekoma na ka wana bandeko nanga mais au cas où papa aza na besoin ya bana na ye azokipe bana na ye mama azala na respect même si papa boyi kofuta pension alimentaire même si papa boyi kozwa bana zala na respect zala na kimia zwa kaka lokola soso alemba mokumba na ye te ti bana ne bakomaka baadulte nde abandi kobengana bango abandi koyesa bango bokende koluka bosi bokoli mais papa azalaka wana te toujours azalaka mpe na mwana moko mibale te soso abotala na misu 12 bana 6 bana epuis mbala moko mais aza kotambola na bango aza kolukela bango bilei aza koleisa bango
pe moko amonike danger zali afungoli mapeka na ye afungoli abombi bana na ye na danger. Voilà, soki danger leki a libéré bana na ye. Donc bande konanga moko soso za na mutu muke bongo kutu na kati to yebite mais azali ko raisonner ndeni ya batela bana na ye mais biso tozo exposer bana na biso to kende musika te toza na histoire oyo ya Niki bakambo nini Niki asali bande konangai. Obokoli bana ndenge to bato nyonso bazopesa ye bravo. Abokoli bana na ye ti lelo bakomi ba mikolo mais continuer likambo wana bana batikali su na ta mingi te dans 5 ans bakobala dans 5 ans 6 ans babali bali na bango bamsuku bazobala na ba 22 ans ba 23 ans donc babali bakei ya baki kosala vie na bango fallait kokanga motema yo komi na ona komi na ozokima mbangu o komi ligne rouge yango Niki olingo traverser obima molongi yo wana mwana lolo akoko bala pe footballeur moko ya danser oyo pe ezaki aleki na fali na mbongo ba footballeur baza ba leki ba musicien na mbongo na ndenge osakana te mwana no azali déjà mwana vedette ba tcheke déjà ba kamoko boy akobala na msu footballeur boy ya mbongo okomi no su bien mais yo moko yeko bebisa makambo nyonso to koza pena na ka ba benga oni na kalebas oche mai na yo bande konanga oche na mutu obuti kotoka mai musika o matiba montagne ba wapi o komi benda ndaku yango yo bande konanga ndaku yango yo o kamati malobia na komi na ndaku okiti maboko o banda kalo simba ki yango ka kalebas na ozo kende ozo mataba montagne ozo kena kalebas na okitoko o komi benda ndaku yango yo ya mama batelemi wana bande ko batelemi balingi bakitisa o mai nanu basimbisi yo te yo kitidi ya maboko lea balingi basimba boye pa mai nyonso esopani makambo nani base ba congolaise ebele bozo sala et puis nazoka mawa na bino bozo kende na ba site ko appuyer kaka Niki pona nini peuple congolais bolinga kakuka ko s'enfoncer mutu na mabe boza mitema moko mabe boza bandoki et puis boza wana o bozo kende kokumisa ye ke a continuer na mabe boza na mibali na kati ya bandako bozo bateke ndeko na za na mobali te azana mutu te akomi komela bakisi kolala la bapongi mukomsako ya komela bakisi ala muki te bokoloba nini boza na bino bona mibali na kati ya bandako tango bozo benga na ba site na bino wana botie bulu yeke Niki ko continuer boye akosala boye tango boko kata live yo kanisaka vina yo okipa mobali na yo abandi ko embrasser yo osepeli obaluki boye ozata msuna bana mo pe ya mike ozo sokipe na bango mais Niki aza na bana mike te bana ne basi bakoli bakomi bato ba internet bato ba nini azalaka souvent ye moko bandi ko soki bana bakoli bakoti makamba ba internet ba nini bazalaka bango suna ba parente okoko vanda journée mobimba muta lobisi yo pazate ale siko tango bakamone ko yinde sili tango ya tikali muta ko consoler azate mobali ya malunga azate est-ce que bozo tela makambo na nyoso tu tango bilo bozo ko encourager muninga na mabe. Après le divorce, ba mema kango ndengi wana te. Bakanga mutu na makasi te. Soko moni mobali ali ko contribuer na mbongo na été. Funda ye na loi. La loi française est là, la loi belge est là, la loi anglaise est là, la loi danoise est là. Et kataka likambu na kitoko makasi, bakotela salaire à papa, asala salate, bako futa mbongo no paso alimentaire, ndenge no koleisa bana wana ndenge no kobokola bana wana. Ça n'a rien à voir avec le soin ni sa moto. Azo quand bano na makasi, azo change na makasi. Ce qui l'état kateli autant, a coupé ça autant. Ce qui n'est qu'au kabate. Bande konanga. Ba to comme nga bato l'état. Bana ba komi bana l'état. O boti no zwi zemi no kitoko bien. Mais tanga mutabimika bo akomi ya l'état. Mais kako boma mwana yo na mbelika na kati ndako o kota prison. Kasi baza mwana na yo moko concevoir ye yo moko sali makamnyo sommet ba chubio ba ochubio mbeli okokenda prison parce que mutakoma ya l'état tant mobali ya boy ko soit charge ya bana mama kende ko funde na l'état ba ko futo mbongo wana esunga pono lia o batela bana wana soka ko soit soin na bango te etali yo te mais yo essentiel l'état zo kata mbongo na source aloba lobate ata lobi mabe na mbongo ya pension alimentaire na mbongo ba pesa ka bana jamais ko ozwa bana mais soki yo koti siko na buzoba o komi ko finga parce que tu n'as pas les droits
ya kofinga mobali na yo, ex mobali na yo. Tu n'as pas les droits. Ça, c'est pas une éducation. Même ex-copain, même ex-bozalaki nae, tu n'as pas le droit d'insulter les gens. Tout comme une éducation, il y a ma bé à kofinga, na place à kofinga te. Ce n'est pas bon, bande konangai. Eza ma bé makasi, to bima na biloko yo, to bima na makambwana. Si tu n'as pas les droits, tu n'as pas les droits. Vraiment, bande konangai, c'était ça la ningaki na koloba. Tela ndelo neti niki. Ozo finga mobali na yo. Nga na yebisa bino nazana mwasi moko awa. A finga mobali a loka bana. Bande ko ezwa kabana. Parce que tango ozo finga mobali na yo, nzambaza na yo te. Tango ozo bema ba discussion ba désordre, nzambaza wana te. Maloba nyonso ko bima na bandoki, ekozwa yo ekozwa bana na yo. Tozana ndeko mwasi na Londres tikala ye moko. Mwana abotaka bana misatu. Ya moko ya mwasi na misatu ya misatu mibale ya mibali. Moko mwasi na mibale ya mibali. Metango bakabwani na mobali kofinga mobali koloba ba désordre mobali ya loki lobi okotikalaka komona bolamu na bana na yo te. Bandiko mwana liboso abota bana mibale ya kizengi bakizengi. Tala skondenge mwana na mwasi azo souffrir. Mwana na mwasi asali nini? Innocent abatu. Mais maman mtakenda ko luka ba vie ya bulu yeke. Mwana ke ko bala boy, papa kuta yana libala mwana wana te azakuna te aboya lobi tokota la place yo okodondo na bana wana. Maloba wane kangami, mwana batu innocent. Ake ko bota bana mibale ba kizengi ya kosakate balamukaka te, balala kaka kosumba wana makamnyoso wana. Tela ndi mwana no suka zonyo kwa. Bana mibale batekali moko atie muninga mbeli. Akufi bakateli yesu ki combien mususu aye lisusu akekoteka ba drogue bani bakangi lisusu mama on atikala ye moko babimise na ndako bapesi ndako te akomi ko jembela akomi ko bima na petit garçon moko boy garçon moko za moins âgé que ye abala kutu mundele garçon wana nda akomi ko sakana na mama wana tela vino ndenge suki alors so bokabola ki abukaboni alamiable ozana respect na munoko na yo ozana bonzambe. Ata papa na lobi mabe na bana ekozwa te bandeko biso to leka banzela wana. Lenga na yaka koyebisa bino ata ba lobi mabe bana bakoza kaka beni ekozwa te parce que okanga munoko na yo oloba na nzambe oyo ekomama yango nde ekomama. Lokola bandeko na biloko be to sekaka bato. Biloko be to lobaka ngai nde na bala nga na vanda kana mobali ndako moko banda na ya bago ekota na musapi na nge longwa te. Ngai yo kateza na makasi na yo. Ezana makasi na ote mama. Yo kuto bala, yo bala, mobali na salakate, a voyageaka, olala kaboye, 6 mois yakate, ozo ko finga. Mais yo muto ozo ko finga muto, oyebi vina ete. Yo muto zana mobali na ndaku, bage ekangama, mobali na yo a satisfaire yo te, a telemaka te, azawana ka ba kosu, ba miyoyo. 4h, 5h, 3h du matin. Pour nous, insomnie. Kakola mkaba 4h, 5h. Et l'eau, sala kizato, comme l'aime sous, au sala momabe, au simbe, l'eau, momabe, mo alme, soko yewana, au bandi kokumisa. Mobali nangai ndi, ngana zana mobali, ngai naza boy, ba n'importe quoi na kacha communauté. N'importe quoi. Au contraire que mouto alandaka vio ndenge nzamba peseliye. Okosa la vie musuna makasite. Souko ozana respect ya mibali. Ozana respect ya vie na yo. Divorce ye ndima. Le baki ezala ke komama ki ndenge wana. Moi mon Dieu, j'ai fait tout ce que moi c'est akokai ko sala. Na sali nyo surtout. Mais tango ekomi. Na ko ya wana te na lata souci, na ko ya te na bana ko finga batu, na bana ko finga mobali ya batu. Non, asali choix na ye. E ko pe ko zala pe na côté na nga pe na ko baye ye, na sali pe choix na ngai. Alors o etika le teli likamwa bana. Soki akozwa soin ya bana na ye, gloire à Dieu. Ce cas où soin ya bana nite l'état ko katela ye. Ils appellent l'état kata kapelo bike pa mama, papa ozana une semaine ya ozana bana, maman ozapena une semaine. Bakataka. Soki papa kimi na ya ba mine ko ya kozwa bana te, etali ye moko, garde tes enfants. Ko finga te parce que soka lobi mabe na bana aussi longtemps yo ko finga nzambe azapa ina yote malédiction wana
tango bande kofinga yo mama ekokita na bana biso na bakoko ekokita tina ba 4e génération ezali bongo parce que yo mama yo tofungoli porte tofungolaka baporte pamba te bandeko na ngai tozala mayele kala engangu kala technique après le mariage kolanda ba famille te il y a aussi des familles au bayaka ko influencer ta mobali ngolo mabe kutu finga ye mobali tolobaka no balete tala elongi mabe tala boye ba famille ba komi ko finga yo pokoti ndenge moko na niki tata mwasa koya ba famille mobali bakoya bakoloba na yo tika kombo de kona biso osubo divorça longola kombo changer sala boy yaya longola kombo sobo ni ko longola kombo te ko kipe bango te lobaki na balaki na divorcer na kotika na kombo bana nanga bazana kombo nanga pe na tika na kombo wana tika na kombo na yo mais koya kokota buzoba te surtout ba buzoba ba internet oyo o divorcer na mobali no o yana ba photo mobali makamnyoso mutakala mobali boye na boye o bandi ko sambwisa ye ozoba te ke papa bana na yo e kotikala na ba archive ngana sala émission moko ya mama moko na Hollande babota soki bana 7 ya yele biso bo émission mobali akiko bala na Suède bon mona pe mobali émission na lelo longwa eza na chango la privé parce que tant aux émission bazongala pesa ka conseil tela boyina boy yo lingite te il faut na loba boyina boy mais l'air papa mobali wana yimo ka benga mwasi wana pe abengi boyoka mama mbala moko nie koti alobi makambo terrain akindeki na kantina na sambusa mobali ngamo na komi ko samba tala bana na ngasiko baya ko zo ba problème bana ngoti bana 7 na mutu wana lelo ba loka bana 7 yo kozala ndeni soki ata mobali aloki ete bandoki kako bayokaka babia mwasi wana azofinga moto baye bakoteli yo bakoteli bana na yo catastrophe ekoti na ndako bandeko tosala attention après le divorce garde silence laisse tout entre les mains de Dieu yenga azwaka aza ta chef ya temps na bacirconstance et puis tika makambo nyonso na maboko ya leta parce que nzambe alobi oyo ya leta eza ya leta oyo ya ye eza ya ye même Jésus Christ abandi kofuta mpako azalaki nzambe azalaki mukolo biloko nyonso mais pona nya bane kofuta mpaku parce que il fallait à respecter loi et sikozali même likamuna na justice bakati likamuna yo nanya za na charge ya bana mukoloni bana bakendeki pa tata na bango mukoloni bakendeki te tata boyi mama zwa mukumba na yo lobi okozani sengo okosepela biso tozali ngai moko naza wana sepelaka nyoso avana lala bana bakobenga nga mama oza bien oleli bien donc ozo se sentir ozo zela yo kende zwa vaccin en tout cas ozo ka congé katisa yaka donc to futa biso moko ticket to sala nini okosepela parce que ngala danoise na finga te na tika loko loba mabe moko te ona panda ko finga papa bati loba yeso ka provoquer ngai si soka provoquer nga wana na oloba ozo provoquer nga pona ni na sali oni ata na za boy ata na koma boy parce que yonde muto tika kanga yango na koma boy ndina bana opesi réponse mabe oyo zo mona nga pona ni na koma boye eza parce que yo tika kanga soko tika kanga te nga na koma ndingo zate parce que nga na landa ba lwa ndenge yo zo sepela réponse nyoso na bana opesa tata wana yango wana lelo nini ata lobi mabe ezwate ekotika la kozwate famille ne bakoloba ekotika la kozwate biso to yekoli yango déjà partir à maman na biso abi bosala attention bofinga ka papa na bino te aya aye azana mwese muyombe aye kotala bino aye pete nga mama na bino na ta aussi longtemps na kufite na zala maboko mibale bokotika la kokufa nzala te bofinga pete eloko moko te bobeta pe mwasi ya batu te bana musu bazaka mona bake ko beta mwasi ya batu mwasi ya batu asalini papa na bino mutakende kolinga ye azana problème moko te mobo okende kobundisa mbanda mobali no mutalingaki mbanda wana ce n'est pas mbanda za na problème te nyonso to wana ozofungola ba porte pona bana na yo en tout cas bandeko na ngai ya koloba eza nango ebele na ba sujet oyo mais tokosolola kango malembe donc bandeko na nga botika ko influencer Niki na buzoba
botika ye afanda asi akomaki na ye na ligne ya rouge akatisa na ye aganye bino boye bokamati bope botwi motema ya fali bokomisa yango makasi niki ntango banda avoyageaka na bana niki asalaka te nani afutaka tike wana fali jamais kotinda bana ne bakende Dubai bakende boye bango moko bakende ovanda na ba 5 étoiles lelo nani afutaka yango ezalaka fali tina ba 5 étoiles mama yolalaka na 5 étoiles yo mto otia munoko ozobenga ntango nyonso tu mobali ozane na ndako asafutele hotel 5 étoiles na Dubai même na mboko oza na France yo ozotalanga olala na 5 étoiles ofali asala nyonso na kama mabe suka lingi nikita ukozana na beauté ukozana na nyonso tu mais mobali lingi yo te ba métis kusu bataki basa kitoko bali baboya kabango ba métis bazaka basa kitoko mélange wana esalaka tokos aza na besoin kabelo te aza na besoin poudre malunga te déjà za kitoko mibali bazoboya bango ebongo niki aza nani beauté nini aza nango oyo ezaki mobali akoboya ete beauté nini aza nani mama Maria même atani na ndenge aza wana yo kati lobilo pe fali pa koboya ye yo saka na ba musicien baza batu te balukaka na bango akokutana noir américaine ye moko boye ayebi ke koto yo ekopafukanga lisusu ake na ye yo moko ndenge ozala na kati ya ndako oza na beauté te mpo ani mobali nakenda mpo nani donc tu es là okomi na ba internet kobenga ba live bato bafungola téléphone bokoma kobenga bokomi komema bato na libulu bokomi komema bato na cimetière na kufa tango bosoki boyoki siko niki akufi bakundi ye ale histoire esili bovandi na bino bokomi na sujet mosusu bobosani ye mitema mabe ngai na bino ngamu nalingi niki bino bolingi niki te botika niki afanda nie botika ya continuer vie na ye botika liaka na sima bana lelo siko fali akangi robinet bana bakomi koteka baketch nde bosepeli combien bozo pesa kaka bolobaka to tiaka cotisation yango na basara to la lobina bino ba 50 jours na bopesa ba 30 ba 10 ndi yango kaka munoko yango nde boko baby sa vie abato yo mbongo bino ni bongo ni bino boko chela ye o fali azangi apesa bana na ye ni kende na sima bana na ye mbongo nini même ikutu ba chinois ba pesa ka Karine Mukonzi mbongo ebele bino penda bino ba team niki bo pesi combien na betela ngata ba chinois maboko ba ofutela la mutu ndako chaque mois bazoleisa ye bazosombele biloko kitoko bino bosali na niki nini mbongo combien boko saka koti prison saka iko sa bino bo pesa ke loko te kaka munoko congolais saka lobi bo pesa ba kombo to ozela ba kombo na bino azomsela bino bambongo na bino bochaki na Western Union tozozela tozolandela bino tozojimile place nyonso boleka ba site nyonso boleka ngai la danos na otala biloka na fenêtre nazozela bino bochela kiniki sara mbongo lobi botinda ba capture ya ba facture na bino boz azomsela bino mbongo tozozela nyonso bosala kaka motema keto motema mabe ya nini nike mwana mama no na tata na ote yaya na propre bande kone propre bo moni ba na media yaya na ekuta zoloba na sarato lake nde ona biso koma na maladie ya dépression ale wana pe bo mona ngote bolibo bank so dépression ngo fois d boya mitema mabe botika mwana mwasa bato botela bana na bino na ba foyer na bino botika komba niki botika ena kimia mutu aza na malade dépression ayokaka toujours kombo na ye na media batu babenga bafinga batu babenga parce que tango yozo benga ozokumisa niki na media oyebi te mutu muso kobenga finga niki nyonso wana ekosaleka pasi na motema yaya me batanga leo bosele ninge mission bozokumisa la danos batu muso babengi bandi kofinga ngai ekosala nga pasi na motema oyo bino bozokumisa na kolekisa ngo me oyo mutu afingi ngai ekosala nga pasi na motema. Alors soki botiki na bino déjà c'est bimisaka to la lobby nyonso to laissez tomber mais bozaka wana bozo benga bozo bateki ba o ba osala ba émission wana bazo lia mbongo na bango YouTube mais bino na saka sko mais via niki bo mema ngo wapi ozaka même gentil botika ye botika niki boko kanga le kamne boti wapi laissez tomber après le divorce bozana na kimia bozana ba respect ba tata bana na bino. Voilà bande konanga na komi nanga na suka yango pena na yaki soki na ose mwa mungongo na ngai bolimbisa mais il fallait na matsa mungongo pona faut que stopper vague oyo il faut nikia zwa kimia na ye
kimia na ya kozwa ngo ndenge nini bokati makambo na internet soka boti bana bosomba ba poussette soki bana bakufi bokende kotia ba fleur na cimetière bana uli boya kaka na ba site bolobela kaka ye o tozo biso tozo appuyer ye mais bozo appuyer tant bozo appuyer ye banti niki pe bazoya niki mutazo kota kana dépression boko bomisa mwana mwasi wana bo continuer ka kosala ba mission bozo appuyer ye niki va mourir boko bomisa ye boko zonga lisusu la danoise ozaki na raison o azana mato ya koyoka ayoka o azana motema kondima andima soko za likambo ozana question ozoluka libala n'hésitez pas appelle la danoise na 0044 74 59 62 52 17 toko solola et puis toko luka solution. Bon appétit bandeko na ngai toko na tango to kende misala bozala bien, bonne journée, partagez émission oyo ne manquez pas et vous ça la toko standinga mukete. Bye bye, bisous.